tala komona te. Linga kiyo mingi, Janina. D'abord, on s'est dit kalamu. Ça va ndako beba bakiti za kusudi ta bakiti buka la. Ouais, tant on a ebisaka bino que tant on a beti siffler assez na kati ya Congo azaka moko na ba idéologie boye ya kosamba kutu te ya koloba pete. Est-ce que yo kozalanga tonga na zayo? Soki yo zanga te ça veut dire ngape na ozala yo te alors tikelanga nzela na sala musala langa lolenge sengeli. Boni yo na mwana batuko les descendants Kimbangu le petit-fils de Kuku Pemba. Est-ce que kokoka journaliste wana na tunio descendant Kimbangu le petit-fils de Kuku Pemba kokoka ye Zana souffle belé poko kae ba indusa toujours ezalaka tant na ebisaka bino que souffle so ezate kokota la matchité ceux qui souffle za yaka tant que minute silité tant que na siffle na nous matchité moyen match katana ikeleve match ona banani bata gouvernement na population siko gouvernement za ebelé en souffle population bino bolobi nini hein. Micro FM TV na Yemoko. Les descendants à Kitisi précisément à commune à Kalamu. Na quartier Yolo. Quartier Kenda Sango. Quartier Wana Boeba. Mbaki boite zalaka. Mundelengulu zalaka. Est-ce que yo yabi mundelengulu? Yo tango zo yabi soto yebi yoti. Tango zo koma kisasa bisoto monaki. Yo kanto bosani to misolo archive ba image no kala. Mbaka sa yongololo kibadi. Webi kibadi, on va comprendre encore plus tard. FM TV kiti awa ba mekempe ko lobelela par rapport ya ba indusa, par rapport ya situation. Est-ce que courant exacto exacté? Est-ce que maille ezalaka to exacté? Alors ba konza régie des eaux bon mela maille pio po bozo ba carton lelo. Snel bon mela maille pio po bozo ba carton. Tango uta ke pa na bino snel eza tata na to mama na yo. Est-ce que ça ya famille na yo? Ah boniko, ce qui est le chef de l'État, azo kita quelque part, boko bongisa, snelezo rapidité na niveau moko boya TGV, courant et ratakate, wana mokonza zo kita. Mais après ça ga mu Congo, si ya bo comprendre ngoti, bo mela mai na tout na est-ce que DG ya snel ba zo ki mwasi na côté na yolo to koma. To bani na yolo to kita na ngaba. Ngaba pe to kotala par rapport ce qui tampe makase ezali. Moi quelques communes. Ya goloba ku tebelezate na tikelande population baloba par rapport à situation zo s'est passé ko to match c'est bandaki tant que sina sifflé déjà match bandi donc mafuka toujours présent. Ngambe lourd cameraman ya Moindo nzeta bois noir. Est-ce que yo ebi nzeta bois noir? Soko ebite azala nanga pembeni. Yango wana match. Mbote maman. Mbote papa. Comment nani? Nga maman to. Maman to merci quand même nandengo yambina abiso parce que to kitisi micro ya FM TV awa et belé bazoko ka woloba na bangote mais bazana nzala ba na problème. Maman to awa to zana wadi. Ah to na Yolo ezo. Na Yolo ezo quartier. Quartier Yolo Sud. Ah Yolo Sud. Yolo Sud boy camping. Camping. Est-ce que camping jo biso to yebaka ya kala ya ngonde za ya kala wana? Oh, ça sous camping cité. Camping c'est ça pola. Et pola penza. Tout ça camping cité to na benga ngo cité Baudouin. Les biso to kola ki. Cité Baudouin. OK. Ezaki les wa ezaki lokwa Gombe. Ozo kota bozo ba oui na koti na Gombe limete ezaki bongo mais siko penza ya ko pola. Liboso nanu mboka munini ezanga poubelle na mukilio. Mboka nini ezanga poubelle. Mboka lokwa Kinshasa boy poubelle ezate bata pousse bazo boka matiti tandenge tondi wana inonde na bakala mo wana ba rivière ndenge matiti zo toneza bata pousse mutu aboka apwa nini poubelle ezate est-ce que pour ezali bongo yango kutoloba michopo libanda bobenga nini michopo ebima libanda michopo ebima libanda michopo so libanda mais bozo futa courant baby bino moko boluki mbongo bosai titani ale basaleli bino epeli. Ce que ça te copé là, te net to so 4 jours courant ezala raté. Mais facture yak.
chaque mois bazo menacer kutu bakata biso so ozana ba autre facture so qui peut ba nini wana bazoloba ezalaka te mboka nini ezalaka parce que bosengi na yo mikolo nyonso tomona na biso ku tozalaka molili campings ezo yolo site tozalaka molili courant ezalaka te mais facture chaque mois ezo ya olekisi 8 jours ekoki ba yeba kata bino courant mais courant ezalaka te. Donc ba frigo tozomona awa donc le côté échantillon ba mpesi na kati ya mwana ekoti bosenga ka sezanini na moment biso tozokende na élection bosenga na biso basingana za libanda soki courant eza na butu mbule noki lokwa to banda période ya mbula boy mwana nyati osani na okufa ti mwana moko akufa na courant a mbule zo noka mwana na nyati akufa depuis novembre bakundi mwana na juillet awa. Depuis novembre bakundi mwana na juillet awa baboyi yango SNL pourtant câble mère ba bango eleka na liboso ya lupango wana esika mwana na akufaki bayande kobongisa biso basinga biso ba client ezala ndeni ozoteka eloko no ozoteka eloko ya kitoko client sombi bino kaka client apesaka mbongo yo opesa eloko ya kitoko te biso sikoyo tozosouffrir tozwa courant te me bango bazwa mbongo na biso likambo tona ngo problème yango wana babongisa basinga courant basinga eza libanda singa oyo ya likolo balobaki eza 4 ndako ekomi sikoyo so 20 ndako nyonso to bakomi kaka singa oyo ta modele ya singa oyo koalimante bandako nyonso to ya ezo oyo ngambo na ngambo tosepeli te baya oluka nde babongisa mbongo bato efo bongisa pe balobi bobongisa courant michopo libanda SNEL mbongo ezali ezokota bozopesa facture mais courant ezalaka te pe facture wana ezoya ba 150 ba 200 000 mbongo wana ezokende wapi ba combien ba 30 000 mama alobi ke ba 15 000 siko mbongo wana mais eza ebele non eza ebele donc ça dépend ya bato mama musu azoloba ça dépend ya bato donc na ndako obligé faut somba sac ya makala soza makala te olamba te makala 1000 francs boyo olamba ka fufuti makala 1000 francs ok olamba fufu mai ça va mai eza un problème te mai siko ndenge zawa mai facture yaka obakotia yo 40 mètres cubes 30 mètres cubes 1 mètre cube ezaka na 5 tonneaux lokwa 200 litres nani yango na ndako na salelaka 5 tonneaux na mukolo batila biso kaka wana 30 kusala na muke po micro ko me voye ko batila biso 30 mètres cubes 1 mètre cube na 5 tonneaux à 200 litres nani yango pa na ndako na salelaka 5 tonneaux peut-être bana bafungula mai soko bana ndeti biso bana bafungula mai te sikoyo mai yango pe to koma uzwani na délesage lelo lokwa to lalaki na mai lelo to lalaki na mai lelo na poko ekokende ekoya ti lobi mais bazo compter car chaque jour tozora mai les 30 jours ya mois tozora mai le msusu 22 jours ezande ngwa lela tuna boye est-ce que fleuve Congo ekauki wana mutuna fleuve Congo ekauki te alors ça que ekauki te bomeka nayebi te ba congolais nayebi te nga pena nazoloba ke nayebi te nayebisaki déjà nayebisaki bino ke so na kiti na terrain bokozwa ba rouge SNEL régie des eaux mawa trop pona bino mawa trop toleka mbote papa comment nani Ndeko Serge. Ndeko Serge, tozabi. Toza na quartier Pinzi. Commune. Na commune na Kalamu. Commune na Kalamu. Na yoki koto bino koto courant penza ki sasa mwinda palala pa. Donc koto donc courant pepele. Papa nanga courant, tout le monde a courant même, tout le monde a courant donc une mois mort tout le monde a courant 2 fois. Zela na na mois moko on a courant 2 fois. 2 fois. Nande nini? De soirée 5 minutes et puis les pour vous charger à part pour courir katani. Bozo futa ba facture? Bozo futa facture. So va yo to kata courant, bo futi facture. Wana bobangi. Bobangi bo ko futi facture na SNEL là, bo futi a le ba so recouvrement forcé. To ya kata longwa ba câble. Mais papa, courir ya kana ngote to sa skoni. To futa ka courant ga bo et au moins to bénéficier na ngo zate. To ngo repasser Odi pantalon chep na sambeto vandi ulali lengwala. Le système wana ya kala wana. Uvandi ulali lengo 8 mois formal. Ulamngu tango pupu ale. Ulati muke kop. Siko SNEL to pe semloni. Siko maiza, mai quand même mai koto ndeni. Mai kutu kolobano kutu te.
Maï, donc, comment impossible? Donc, moi, 3 jours, maïs à la montée. Donc, il y a un lait qui est Makamabe. Donc, 3 jours, maïs à la montée. Dès que tu sais maïs à thé. Donc, au bêtis, il a couvité. Et là, on a dit, tu veux fouiller pour moi, tu as fait. Donc, on ne peut pas. On ne peut pas. Maïs pesa la montée. Ce qu'on a tout ça, nous avons là. Opportunité arbitre, ce qu'on a quartier Nabino. Bagozo a carton. Alors, carton rouge. Carton rouge pour te passer. Tu peux être la régie des eaux. Donc, bango mi balé. Bango mi balé. Ah. Donc, vous méritez penza. Yango, et ça la passe. Avant la bimsa carton, moi, le bossenga, peli lo basuka na yo. Moi, bossenga na likamunanga sukezanine. Régie des eaux. Avant Katama, il faut que la population non Katama. Très bien. Autant wakala, na ORZT na RTNC kala. Banda ko cha communiquer. Tu communiquer non au Katama pendant 2 jours bien 3 jours pour botoka mai pour lobi do Katako mai pour to ça musalamu place la commune boto Katama les ala non le loba ko Katama sans plaignant katika mai pour ala la mugi peut-être baboyela ke moi si to nyongo mo basenga ki babika bo Katama petala kula kati mai pour éclairer dans peut libérer sili do rouge rouge balobi Snell régie des eaux rouge ya bino yango yo wana ya bino yango nazo senga merci beaucoup ndeko nanga Enoch Mafuka pasi na motema tangu akala tozokola omona bazo senga bapesa ka communiquer sérieux na télé Zaïre hein que son âme repose en paix papa Mobutu Sese Seko Kukungendu Wazabanga Sekula maréchal Fachi Beton zwana maila père wanat osiama natana yo na bi ko olekana na yo mais faut siama pe urene pe natana yo régie des eaux bazo sunga population te Snell kutu ko le bakutu te mais bino wana mbala moko na ba microphone na bino soki pe nini bozo tambusa papa tokokata kura mais wana bebe bozo intimider banani est-ce que mai ezozala est-ce que kure yaka na ebite so boza ba Rwandais to boza ba Ugandais pour décider yango wana toleka mbote mama mbote papa moi makasi pusana muke po bande ko bayoka yo komo nani komo nanga Fanny mama Fanny awa toza wapi toza na camping quartier camping ba numéro A na lupango na biso 118 est-ce que na quartier na bino mai na yoki ke bimaka nango esopanaka bato bauta commune misu bayaka kotoka mai na yebite te eza bongo te eza ndenge nini kasi mai ebimaka mais bakataka au soit disant bakabolaka ba mai de gauche à droite il faut sikoso bakangi neti na ngambu boye bakangi na ngambu boye do délestage ya mai ekoma toza na biso toza na ba délestage ya mai ekoma neti lelo bauto fungola ngo kana ba 9h na yebi kutu pete soki ekangami tokoma ba mai ka bongo courant kutu nane eloko oloba te ozanga eloko oloba neni mama na ngai toza na courant te na mwa francophonie tozwaki mwa ndambo ya courant do tala no fati te bafati tomoni fati toyokaka na basango aleki boya ke boya zongi koto yo na télévision omona neti na minute omoni koto oye toaka molili tosali kutu combien de jours so 2 semaines tomona na biso ata lumière te donc 2 semaines courir la kate toza na courant te ndeko muso azoloba ke 1h 4h ekei eye na 1h ye koambwiye biso ti 2h ekei nango tosali ngo eloko te totali télévision te onini te eloko te babilo mosusu bokoti na bandako bande evanda tosalela yango siko bosenga na yo epai ya mokonzi ya Snell mpe régie des eaux eza nini micro yango siko olobela ye bon problème na biso eza kaka papa basalaka oyo bato basala po toyokaka topesapesa courant na bamboka mosusu très bien mais biso moko na kati ya mboka na biso toyebi te toyebi na biso to tosouffrir toyoka sango topesa vraiment bacourant na bamboka wana mpe soki okekuta ta délestage te ni ya courant eza te bayebi yango te bongo biso moko biloko oyo ya biso moko ya bana mboka bozwi na biso me biso tosouffrir mpo na nini yo mutu batie wana mpona courant tala makambo ya courant so nde nini so mpe courant ngo bokopesa yango kuba peut-être nyonso na bapays mosusu peut-être bopesa kaka boyebisa biso soki ndenge nini mpo bilamba tokoma olataka bilamba chiffonné barepasa te bana na classe baokeka bongo
lokola neti soki ndenge nini donc na faire makala oyebaka yango te faire makala wana toyoka kaka toyoka me biso tosalela na biso yango te toyebi na biso yango te se toza kaka boye olati kaka oyo bakoseka na nzela baseki toleki ke toyebi te mboka na biso soki nini tosala me kongo ya mboka kitoko tolingi mboka na biso donc mai courant pasi sikoyo na bakonzi ya régie de zone nationale bazwa carton nini bon bakonzi ya régie de zone eza mpe faute na bango te so bakati kote de lestage bapesi baninga eza mais ntango akala biso tokolaka makambo wana ezalaka te toyebi na biso te est ce que fleuve ekauki fleuve eza ebele fleuve ekauki toyebi te nini ezoleka bango motu tokoyeba nini ezoleka juste soki bayebisa biso bobondela bango tonde bofukamela bango edroit na biso très bien et adroit nani edroit na biso kona carton jaune na rouge bazwa carton nini moto asinele akozwa rouge moto asinele azwa rouge moto aréside ezo bopesi bango ata jaune nani oyo mpona snel mama asengi ke snel bozwa rouge ntango déjà population bazosenga na yo rouge ça veut dire que tu peux démissionner luka moto oyo azomérite na esika wana courant ezalaka te mai ezalaka te mpona régie des eaux balobi bazwa jaune mama asengi jaune mai ekoma na delestage yango oyo wana mpona mai mwa mbote mpona mutu moko kaka opesaka mbote antuka mbote mpona Fati tosepela no mingi me papa kita nanu na makambo mosusu tomoni banzela vraiment 5 sur 5 me kolia nde tolia donc opesaka Fati mbote mona pesa nani maman aza mayele merci maman maman aza mayele le corbeau et le renard ya senga bike Fati beton mbote na yo banzela ozosala kulutu na bengi kulutu vie nanga nga oloba kutu te soki bino bato botala na télévision bokoma oloba etali bino wana vie nanga chef de l'état numéro 1 maire alobi ki apeso basalama tonto zwa ndeko moko abangisi ngai na oyeba te aza nani mais nabengela napusana na matele micro banki sasa tambola komona makambo arbitre aza makutana mutu moko me nayebi te kotala natali ngabi auti wapi ninabenga ye amwana yolo awapesela par rapport ya courant personnel ndeko nanga bobanga te sikoyo tobenga yo nani pasteur ndoki zombi tobengo nani Kina Sango. Nani? Sango. Sango. Yonde Sango. Ouais. Israël moto mope azolanda yo. Okolo banini, est-ce que mai koto yo et pas na yo to courant? Ezali? Courant te si wateka courant. Bateka courant? Ouais. Et pas nani? Et wateka mboka. Bakolo mboka? Alobi ke boteka kura bongo mai makam kende masuba mai bima lokwa nini masuba ya solo wana oui ngoloko maya misu yaka lokwa maya misu sikoyo bosenga na yo kozala nini da bosenga na sakaka bakonda mboka babongisa courant babongisa mai nayebi ke bozoyoka ye alobi ke asengi na bakonzi ya mboka bobongisa mai na courant sikoyo papa Sango me boye nayebi te moye mpe tosengo mpe te olongola mpe elongi me tosenga kaka ke papa Sango sikoyo natambola na de carton jaune na rouge yo sengi napesa carton rouge epai ya nani carton jaune nana mérité yango bon, pendant courant, courant bazwa rouge. Batakura bazwa rouge. Sikoyo mai bazwa nini? Desni na kwanza boy, pour mai ebimate. Donc ozo kwanza pour mai ebimate. Osali combien de jours? C'est une semaine. Osokola raté. Wana pona snell, wa mitema mabe. Sikoyo pona papa Sango
Sko tchana boy. Enoch Mafuka. Jaune pona batwa nino lobaki? Pona batamai. Pona batwa mai. Snell bazwa jaune. Régie des eaux bazwa jaune, pardon. Voilà pona bino. Merci beaucoup. Tomonani. Kitoko ne lengina ye moko le descendant prophète Kimbangu assez na ebisaka bino ke azaka moko na Congo na ba idéologie ya boto zalaka belete. Donc ça veut dire que oagoya a continué na lignée biso pe to zala pe na lignée batu. Pourquoi pe to tika pe ya biso te? To uti oza na yolo to ko kitasko micro ya FM TV awa précisément na sima mkongo na bomo na makada makianza. Makada mo ekenda sango. To ye pourquoi to ye pona nini? Poto snel auto sala ba dega koto. Mais ngate mutuna goloba mais population ya awa ne baza mieux placé pour expliquer bino. Et ça les maindenge nini? Banani bazokaki bino ba moyoka. Na ebisaka bino keno polele et pas langa de carton ke ezali. Na ebite lelo snel langa ba opesa ye jaune to rouge. Enoch Mafuka to chana micro match se bandagi. Mbote mama. Mbote papa na ngai. Kombo nani? Kombo na ngai mama Jeanne monene Jeanne. Kusana muke. Mama monene Jeanne. Kombo na ngai ngo wana. OK, mama na ngai awa tozana wapi? Tozana Ngaba na komina Ngaba nani Avenue Mpila. Mpila na Tozana Avenue Mpila na face na maternité, Avenue Mpila numéro 180. Tozana coin wana. Siko mama na ngai poto ya Snell to yebaka ke to filmaka ngo kala mingi te zalaka awa. Okoka ko expliquer biso e salaki lo lenge kani po poto longwa ekwela. E bomaki to salaki doga. Papa, poto oyo ningo bomanga na bana na bakoko na ngai. Heureusement Nzambe nde aboyaki. Très bien. Pour courant ezalaka jour wana te. Mais soko courant alaki esanyo esalamaki ba singa nyonso na poto ekwena likola mir na nga ya ndaku ekwena likola batoni na nga ndaku. Donc nazalaki na liwa nde na yaki na liwa mais Nzambe nde alingaki te. Sikoyo kurana nu koto yango moko nanu na Ngaba est-ce que ezalaka na malamu? Kurana Ngaba kutu wana koloba te ezalaka nango kutu te. Est-ce que bafuta ba facture? Ya mingi kutu babakisi bagumante lisusu fakira ngo koleka me kura ezalaka te. Sikoyo okoka kotala kamera omeke mpe koloba pona zoti kilo maloba mibale olobela mokonzi ya Snell pe olobela pe mokonzi ya mboka surtout na moment biso tozokende pona ko voter okoka kolobela siko bango nini na mokonzi ya Snell d'abord. Papa mokonzi ya Snell nga na zoyebisa yo tala ngai mama naza veuve na bokola ka orphelin na ngai na orphelin tongi to kufa olinga ko sala ngai ndenge nini ngina kende pamba te batuna yo na pesa rapport tango nyonso tala poto eza ya kotenga poto eza mabe yango ezokweya bolingi te bolinga boya kaka papa soki dega esala minde bolingo koya ke Snell nga na ye po na ye kotala courant yango na sengi mokonza mboka bolukela biso solution awa na Ngaba courant ezalaka te tozalaka molili na ba député national na ba député bolukela biso solution courant ezalaka te tokoma bata molili kuluna bazokota biso pango nyonso na kata bandaku donc makambo ebele tala journal lelo kutu bayibi boutique oyo pona nini courant ezate. Siko na carton jaune na rouge na basto Snell na pesa bango carton nini? Pesa bango rouge. Pesa bango rouge. Bazwa rouge Tangu mama boya lobi ke bozwa rouge ça veut dire que milongwa ezande ngwana ozokoka te yango wana yayo yango yo. Ouais. Tuna mama tangu yango esalemba konza Snell bayaki awo. Bon tango yango esalanaki bayaki esalamaki vendredi ekweki vendredi na 19h bango bayaki samedi mais basalaki eloko moko te ti lelo mpe nazaka na danger mpo basinga na bango batie ngo na likolo ya wese na nga na likolo ya batole na nga ya ndako naza kaka na danger. Très bien maman, je crois que bozolanda mama ya boye asi alobi déjà na pasi Maître Billy Maloua omoni makambo yango. Est-ce que Snell ozokoka? Na tuni bien Snell ozokoka makambo yango.
courant ezalaka na yebi te ndeko moko auto yebisa na yolo soki boko teka yango kaka botiko yebisa biso etango azolo bango na pasi na motema batalaka mutu tanga azoloba attitude na ezaki ndeni o eza émission na bino numéro eza wana bobengaka biso na air nyonso bino bolingi asaza wana pona yo asaza pona batu nyonso ya koloba kutu te je crois que bazebele koloba merci beaucoup. Bote maman. Bote papa. Comment on a? Comment on a maman Vicky Lukoko? Maman Vicky Lukoko. Moi l'ulobe kokai ko bakisama par rapport ya kokoso uto le kelabino asnel la poto asnel là. Désolé. Moi l'uloba loba yango kaspo ba konza mboka balana. Bon, li kamena bana le zabou. Merci na pona parole au pesinga. Merci beaucoup maman langa. Moi ni biso to ba abonné à snel. Mais là yo sa biso ma mingi on irait snel. A comme ko exploiter biso ba client ba abonné na ye. Très bien. A ko exploiter biso na ndeni. Pona soki toza na problème à courant. Pona snel ya ezaka problème. Ba câble za na snel. Mais biso photo bana soko pesa ba mbongo ba ko bonsa courant do mindondo ebele pona ba zo sabso courant. Mais to mona la régie des eaux soki panne za to tio moko toboki o ko mona camion régie des eaux mbango ba kangi esika wana ma ezongi normal. Et puis les gens qui sont en Katamai, on peut se communiquer, tous les Katamai jouent, ils ont précaution au Tokama. Mais pour l'instant, il y a régie de ça, ça là. Ça là, voilà, bien, félicité. Mais côté Snell, Snell a Katakura, elle se monte mané lingi, Azong s'appelle, elle se monte mané payé et lingi. Et pourtant, ça va bonner naïe. Attends, bon, ça li 2 semaines pour ça la courante, mais là, on peut sa facture. Facture est normale. Bon, ça li Camarolo Baté, bon, ça li Camarolo Disdot, tous ça, on a le quoi, comme le quoi là. Na ebite on dit bato baza abandonné na kati ya mboka o et pourtant les toza boye biso toza ba congolais o komona na lemba courant ezali na mombele courant ezali montana elle biso koto courant ezate est-ce que mukonzi Snell ngaba wa swana te ba botole moi cité to ana nyongo moko te mutu moko bwa defa eloko na yango bakandana akitela ngo bino to koyeba ndeni papa wana za bakano nga kati so to koyeba ndeni même so souci na biso ezali ke en tout cas mekana kozwa ba ba to ba bonné na bango. Même que tu fous ta facture na biso normal mais eloko ba salaka oyo injustice wala bazo sala biso leki to kozwa kuala sur 2 semaines par mois mais facture soko ekoyaka normal ka nenga banda kala donc abonné azala droit ko discuter te de photo ndimaka ne ba bazo ko tika biso facture do tango bazoya la ngona foko futa kaka bozo obligé bo sala neli papa sinon te ba okata pe bino bozala droit ka bo futa pour la so bo futite et puis eloko to remarka boko vana mikolo ebele courant so liba na ko ya ko zonga ko tika ba facture bazo sema no courant donc wana po ba flatter bino ba bena moi le chocho voilà so ki courant lingi ba yebi ke to doke tika ba facture o ko mona mikwana ba baki ba tinde bino courant o ko mona pa so ko ba tiki ba facture ba kati courant Poussala muke voilà na moment bazo contrôler ba facture bazo se bino courant so ka ba contrôler sili ma campagne ça nini sili donc botika ka net boy to sali auto que soki une semaine to na courant très bien mais la facture ko ya bon ya ka ndenge to futa kaka ya ka normal siko est-ce que la pesa ko linga mo papa na biso penza papa Fati tana likambo na ba mukonza Snell aïe ba peke biso na nga ba peke appelle la droit pe à courant. Très bien. Tu appelles la droit courant pour na bala bazo tanga classe. Na butu ba tanga classe exacté. Ozo mona. Biso asuma oso ba groupe exacté. Ba torche comme miniato. O che pile na tonga na pokwa pile sili. Donc tozo souffrir moi ba tanga classe malamu ayo kwa na butu exacté. OK lumière moi na ozala facilité ko tanga classe ya oyo kwa na butu. Donc toza na passe toza na passe. Merci beaucoup maman Langaye. Je crois loba. Na pesi merci mi na posa so Jean-Marie Mboma. Pour na monde boye. En tout cas, na monde ya caché na bino kwa na ngam. Vraiment. Na pesi merci mingi bana tolo belangaba. Posa so chaleur. Na pesi bino so mbote bana tolo belangaba. Siko souci na ba député so to vota na ngaba awa. To ba raté bazala raté. Vraiment. Bala na biso te. Donc passe. Balobi le gardien du temple Jean-Marie Mboma. Coup de chapeau yo ngo wana. Soki ba yebite menga la pesa déjà comme gardien du temple. Donc obi magana yo te mais makambo ezebele quoi. Toyamba sunde ko mususu je crois que vous amala moi. Mbote ndeko. Mbote chef. To kutu awa.
Pourquoi que expliquer biso événement ngo salemani et salemani pardon. Bon événement oyo et salamaki na pokwa ba vers ba 18h. Très bien. To vandi na vanda wana libanda na moni geste poté salaki nande poté koyi heureusement courant ezalaki te mais so courant ezalaki ingo za scandale. Shop ozomona ezangai. Na minute so oziba image omona ba bongisa ba tol oyo poté koyelaki tol mais Snell a bongisi nga ba tol te soko tali a dédommagé te a dédommagé le côté ngamoko mbulo betaki dernièrement mai tangi na bimisi mbongo nanga na somba tol ba osala musala soko oziba image omona ndi ba sa musala sikoyo o eza la propre volonté nanga il fallait signer ça devoir na ye na salité popoto oyo avec oya na monaki ndeko oya yaki pour la sabino de pota zolala ça veut dire azola sabino ke nazobela boya obongisa ngai mais boya obongisa été tia kwei akole litol na ngai ngamoko lelo na bimisi mbongo na ngai na pesi basalela ngai batol bacha basomba batol soko tali wana omona nde basa musala ya batol o il fallait signer là soit devoir na ezangai est-ce que nanga ba courant za la vraiment te lisolo na kuti to betango te to na kata kisasa ava pote koya courant za la kate pote koyi courant peso ngate courant boya lelo ava pote koya courant za la kate d'autant pe pote koyi courant pesate elingo lo bani wana elingo lo ba théâtre za na mboka do théâtre national théâtre za mboka national te national do théâtre national théâtre na kata Snell siko mokonzi Snell siko a mérité cartonini na bena muto foi ba écarter pour na nga somba tol na nga il faut somela ba tol ya somela nga ba tol te nga somba tol na nga na bongisa tala ba bozwa image bo mona escalier za na muto ko somba tol en coup de kokite na ba kisi sous par ça là ba somba mo moksona est-ce que ba la kati te gano ba kozonga po ba pesa mbongo papa biloko wana trop c'est trop nandeni ko to lembi bodobo lembi po yo l'accès ba on de poton de la lit na l'accès ko siko ba salini bazwa ka rouge te bazwa suba moi bosenga et pas mokonza mboka par rapport ya bato ba achaki ba o diriger bien te bosenga za fo batala lisu likola lisu mutu oyo to lisu likola lisu mutu oyo asali loko ya malamu pona peuple pona mboka opese chance mais mutu ozomona zoke na nyamu nde tolobina terme na nyamu na ndenge mabe lokola muta Snell lokola chance ba konza Snell ba mériter do ba kembi sabino na ndenga mokete ndeko na ngai na bimisi mbongo na ngai au moins ne fallait amelata j na somi ba tol au Snell fallait tielanga nga moko na zui charge ya ko bongise loko Snell abebiseli ngai kanitala kaka mbote na mwa mutu moko oyo lingaka mingi te mbote kaka na bino nde bopanzi susanga ngo makasi motema loboko na motema ndoko mafuko ozolanda FM TV bino nyonso mbote na biso bato topanza sango yango na ye moko ase azaka moko wa na ba idéologie bo bazaka combien te ba ebele te ba sala fierté ya ba konji ba ba makambo ba rebelle te na sepeli na idéologie. Merci beaucoup na sepeli yo ebikaka balobi nyamu e okende kaka mame ngate population de baoloba donc match à suivre yo ebikaka je crois que bolandi lolenge population bana yolo bananga baba peseleli par rapport ya mai na courant nyamu kitoko te fufu et débat voilà pour na bata Snell donc fufu et débat bazui ba rouge na bango soko koki makambu tetika na yebi teske courant yango ese kufa to ezalaka mwana classe kutu alo ba courant kutu ezalaka te na yebi te ba uniforme repassa ndeni koto pe bende pe ba matisi pe fer ya makala na yebi te kala te fer ya pano ekozala kisasa to okende wapi Snell chama kamuno na nzela câble ezali ba transport eza et ande kimotema mabe muto akitanga na terrasse na batiti do kaka na plateau na titi da ndeye mususu po terrain na mona réalité alors ta mona réalité matsanga ba mama na mafuta toi ce qu'on a kati po na opese la chef de l'état longola mutu oyo a mérité ko sala musala malamu te omoni yo olekana na yo selon vision nga na moni oleka mais tango olekana
écarté mutu oyo asimbisaki yo to mutu alinga simbiso touche bon tosola nanu natuna pe moi mutuna est-ce que bakable ezate mais comment possible soki activité moko bosongolo pakalenge salema mbala moko bosorganisaka makambo elekanaka bien SNEL bapoto oyo tchaki awa na kwa mpila na sina lakisaki yango déjà botalaki na ba image batol tangu déjà elema to eloko na bino bebisi eloko songolo pakala ya mutu mais faut baluka boya bosomba bo dédommager eza ndenge wana te na yebi te na tuna ezalaka ndenge wana te bongo sikoso ezalaki ke mutu akufaki donc bolingo oya mbangu na bacercueil mpo bokunda wa mitema ba M23 na sokoli maboko yoka na sokola maboko mpo na yo te sala musala malamu soko sali musala malamu te rouge eza wana soko sali musala na mame ozwi jaune mon général Mulumba Kabangani mon général coup de chapeau hein coup de chapeau musala kitoko JR na maboko na yo balobi logistique à JR et ok malamu donc ba garde républicaine quoi donc bangonde basa musala malamu faut batabo bazalaka lieutenant dit yawe yango wala mon frère Gachet yo bikakat Gachet hein 24 communes maboko na yo ezala toujours kaka bayini nanga pe baza important ko pesa mbote hein sans oublier bato bazo sala ke po biso to mona na pa na bino betemu ya coup de chapeau na musala kitoko zo sala batelelanga mama na bana mais madeso ezanga te na loso po mwana lia kaka kitoko yo ebikaka yawe pe nok mafuka yango wana merci émission Silia boyebi kaka Jean-Marie Mboma le gardien du temple sans oublier mon boss Billy Malou à Cléophas mes condoléances loboko na motema match vidéo Fondation ezali Fondation Maloua Osalisa ba Congolais Moto ya mayele pe ya bwanya ya lingaka mboka na ye Maître Maloua Billy totombeli yo longonya Ata lelo te ati loko ata le komona te Lingaki yo mingi Janina Damu msajala kalamu. Tala banda ko beba pakiti za asuti tala pakiti buka la